ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masendoki, Enakoma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe ba tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là, ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur en voiture vraiment. Mais quel est le jour il y a Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Sobamesana Kolanda, Irène Masiendo qui TV Identité, Yabundis, oh maman Abino et la cabino, Kakaba, histoire vraie pour Issa Labino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nengen Alobakanza Mbalola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge Bozilaka, Masolo et Irène Masiendo qui Issa la vraiment bien Makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout, ba ona nous ba sabona te na sitio yo. Bo s'abonner au site ya maman Abino bandeko déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to la ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga la suite ya vie ba moureze partout bozali na ebisaka bino bozala toujours branché parce que awa makamba kitoko ezalaka yo mutoza na posa basela o publicité na yo ozana posa ba souhaiter ba joyeux anniversaire ndeko nanga ozosala business moko lingi eyebana ko hésiter te benga biso toko sela o pib ndenge to sala ya mama Cornelia Lutadila mwana télé simwa tata na kati ya bundes ndenge na ebisaka bino Gracelet cosmétique ekanga masolo na communauté mafuta totika nango ya malonga ezali kaka ya Gracelet cosmétique yango nazo rappeler bandeko nyonso bo benga bolukaki ba gamme te métis o caramel o ba savon noir biloko nyonso eye benga mama Cornelia ete yango ndeko nanga kozala kaka ndengo zalaka te peselengi na mokili nzambe benga mama Cornelia Lutadila tango ko benga etune à propos ya boutique Rebote kolata kitoko akotisi ba poudre ya qualité ya kano bandeko nanga bobenga boko sepela bamure na bamureze na eko yebisa bino na betela kabino lisolo ya restaurant moko super urbain na kati ya Kinshasa balobi soki komi na restaurant na okomona ye moko mama Sylvie Mwanzaka to préparer le komoko ya kitoko jeudi ya le 1er mai 2025
balobi fête de travail ndeko nanga kozanga te kende kuna okolia kitoko na restaurant super urbain na prix ya bien mema ata bana kende bolia bosepela esala bino bien opesa image ya kolombongo azolia mbongo na ye balobi restaurant na Congo Kinshasa ya qualité ata diaspora soki okutami na Congo Kinshasa oleki na restaurant super urbain te seke okendaki te mama Sylvie Mwanzaka umela balobi restaurant ya classe ya qualité na kibonzambe okozwango kote mususu te kaka ndenge ozolanda lisolo oyo omoni ndenge totie logo moko wana talango bien omoni yango numéro ya téléphone ezali adresse pe eza wana ndeko nanga benga kende okosepela tobengisi bino jeudi le 1er mai kozanga te 2025 ekoyinda partir ya 13h makambo bien ezali ba surprise ya kitoko ezali oluka komona ba star nyonso ya Congo olingaka balekaka wana Takos mama Sylvie Mwanzaka umela. Merci na patience et na fidélité na bande konyo sobolandaka mama Irene na musala tozo sala ndenge topesaka merci na prochaine andel mubange na shipping na kati ya colonne yom tolingo tinda carton na Congo Kinshasa tope na ngola ko hésiter te benga biso ozo numéro ya number 1 balobi tozala kaka na ovie na prochaine andel mubange na shipping na kati ya colonne merci na code mboka ya wili musheni moto moko bien makasi ba murena ba murezi mama Irene Masendo ayaka boy na ye pona kosola na bato balandaka mama Irene alobaka na nzamba lola azwa lokumu parce que atelanga bato ba raisonnera bien pourtant on a betaka masolo tant on a sengaka ba conseil na monaka Béatrice Lokilo ya Monsieur Fils Lokilo ayaka kopesa ba conseil ya kitoko na monaka ya Bea Zakari Tulomba ayaka seke bien makasi pourquoi pas sponsor na biso Betty la patronne apesa biso ba conseil ya kitoko ba murena ba mureli soto zobete za lisolo ndeko moko ya mwasi alobi nanga mama Irene sengelanga conseil mais kotanga mboka na zate na kosepela mingi so na moni ba oya yo ba mama otanga ka mingi bavandi na mabala bambule belé lokola ba mama Bibishe Mwanzambi e uno en direct de 001 batu nanga Bibishi Mwanzambi e uno nde nani e uno kombo ya mobali na monsieur e uno na madame Bibishe Mwanzambi en direct de 001 ba murena ba mure soto zobeta eza lisolo ya ndeko moko mwasi aboyi totanga mboka zalaka po aza vraiment na besoin ya conseil mama Irene nazana kati ndaka bala ici na boti mwana mais tant que tu na mobile nanga tokutana ki na poto mobile nanga bombela kinga te azana bana na emi bali na Congo mama Irene mwana ya suka azana âge ya 15 ans oya liboso esi ba sentai abota sala ravine na Kinshasa oya mukepa suka bazaki na Kinshasa pa ya mama na bango nyonso mama Irene mobile nanga bwande ko bundana abengisa mwana na ya liboso na ndenge ba sentai akoma na libala ekoma mwa pasi abundaka pona oya suka oya azana âge 15 ans mama Irene mwana ana auti ko ya na poto depuis mwana ya mobali na ngai aza mwana mwasi azosala 7 mois na kati ya ndako na biso auti Congo Kinshasa mama Irene tango ye mobali na ngai ebisinga na auti kozwa mwana poto yeba ki déjà ke mwana koya eza programme na biso mwana falaya tango mwana esali pa ambiance bien pa kuti baleki ne pe na ndako parce que nga mwana nga liboso azana âge ya 8 ans o na boti na mobali mama Irene esali ke mwana 15 ans ya kuti baleki na ye mama Irene ezalaki vraiment ambiance nazana mwana na ndako akuti leki na ye na ye pendenga uti Congo esali ke na komi na bana mama Irene naza mama moko pe na lingaka bana mingi mobali nanga ayebinga ndenge na fonctionnaka na bana binanga mwana no ya mwasi yeyo mama Irene nazo bimisa mwana nazo tambusa mwana otu ya Afrika auti Afrika epoto kalate ezo senga mwana mwasi mwa ba basket ba collant ba t-shirt mo kange mo suka maboko ko bongisa mwana azala pe na mwa téléphone esale pe mwa bien mwana pe asana na sombelaki mwana nga téléphone afongoli pe TikTok na ye mama Irene azape na WhatsApp na pourquoi pas solana mama na na Congo to pe solana ya na Congo eza normal mama Irene mosu nazaki na chambre na biso mwana zaki na chambre na bango vu que mwana uti Afrika azo comprendre te ke ndenge so na chambre nga na koyoka mama Irene nga na ndenge koyoka mwana ndenge so na mama ne wa boti na Kinshasa mama ne azo tuna ye maka mama na zo tuna nga na oyoka te mais oh mwana o répondre na zo comprendre que so na mama banga bi aza mama moko bien atangi kombo nanga alobi téléphone kuna osalela ha soko yebaki mama basombeli nga iPhone abi bon abi oui ala gentil abi makalanga atina balilele kinanga aza von papa kutu abi marana e po mbali nga za ba jara mibalo bavanda rapena na ndako te batambola mingi papa bi marato zaka na mama aza bien aza cool mama aza bien ayebite ke papa abala mwasi mususu na Congo mama soki ayebaki
anga kotuna mengana na tuni ngai te ya solo mama na ndimi te ke ayebi ke papa abala mwasi mususu na Congo. Mama Irene nayoki biloka bongo nazaki vraiment jité nayokaki mwa somo nayebisi mwana ngabi eya après ko so na lexaki mwa temps na benga bi ya pesa na téléphone na yo ay mama ngo sanga bi na ta na téléphone on sokeza ya neni tant na simbi ngabi ya oti code na téléphone po na nyoza na mama no longola code mwana alongoli code na koti na vérifier téléphone na mwana en tout cas na kutelo ka mabete na mwana ngelo ka mabena téléphone na mwana te ba convection na mama ne ezai ko koma na moko ya normal ba soli mabete oyo nga na yoka ke ezaki bazo solo la mbala moko na phone ezaki ya ko koma na te ya voice te ba zai ko solo mbala moko na yoki na chambre mama ira na tangi mutema na kokite mbala moko na yeko sala mwana je d'attrape loko aza mwana tunenga bi siko mwasi ya papa bana Kongo azaka peka Argentine tinga alobi azaka na gentil ndeti yote soki papa ya Kongo bazalaka na ye mona papa omona biso mingi te mama biso bando benga papa po pesa biso bilamba biso na mbongo na biso mona papa ta biso après 2 semaines une semaine mona biso apesa biso biloko na biso na exesko bavanda esika ni na ngai bavanda kana papa na flat soki papa aye esika vanda kana yebi na ngai te ngana mona eka akenda pa bakoka mwasi na ndenge kana mona kesi papa ye soki papa pazongi poto na mona na ngai sute ay bon ce que moi azana bana tabi azaka na bana na ye mama azana bana papa bala ye pazana bana mais papa ya kabola biso kaka bana mbazaka na papa biso kenda so papa mingi te mama bino yebi ke mama pesa bala na ye mama irani c'est vrai mwana nazo bokola mama na ye na mobile na ngesi bakabwana mama ne abala na sala ka vi na ye mais mobile nenga kenda Kongo aso sufi mo kuna abala ye mama irani na kangele lopango akenda kati na famille na bango na yebi yango te na yeko yokango kaka ndenge mwana aye na kati ya ndako nanga mama Irene esala kinga shock na ese na ko mona photo ya mama bi oui na ko la photo ya mama Irene na kamwe mwana na fongoli telefone na ye akembala moko na Facebook ya mwasi ya tata na bango ya Kishasa akekola kisanga ba photo mama Irene c'est grave na ba photo ya coutumier mama Irene c'est grave na ba famille baza libala mama Irene makambozolo ba mingi yango ngala mobile na poto to bala na te to vanda kaka ndako moko mama Irene makam papa Charles azoba na biso yango mama Irene nga mobile abala ngati to vanda ka ndako moko to sangisa ndako ndenge zalaka mo samba to zaka na ba projet to ko bala na mama Irene na bandi ko luka ba défaut nga Nathalie panda papa oti ko bala mwana mwasi wana esali 2 ans mama yana ndiko luka ba défaut nga avant 2 ans to après 2 ans ti siko dans la moni ba défaut nga te mama yana suki mutema tango mana la sanga ba photo na zaki kaka concentré ko kanga Facebook wana kombo nango ko yeba ngo après mama yana sel ba capture écran tant mwana la kisinga nga na zongi na ndenge nanga na luki yango pe na moni na sel ba capture écran mama yana za nango liso nanga eza mokusi oyo kaka ndongo beti sola tata na kufi na ngola ngape na ola la kabe na kufi na tiki mwana na mwana ngo bayelinga na bokola atikali na poto aza mwana mwasi aza mwana ya mobali nanga mama ira na ola la te nazoka mutema passe des fois na butu pongezo kata nanga na la muki na tali papa za ya olala azo ronfler pa uti musala mama ira ni mami so ebimanga na eko tout na conseil na ba mouré na ba moureuse na salani na bimisa ba photo na vandisa mobali na boma libala parce que ye na Congo mama irani babali ye menga awa babali ngate mama irani mwa soba ke ko bala atumbeli mobali na ngambeka te aboteli pe mwana te mama irani nga ba souffrance na pasaka na mwana mobali oyo mama irani nazo luka ba défaut na nga tisikoyo na moni te po soki na monyango na komi kondani mama irani asali mokili nini po papa futangelo ko oyo donc mwana ko eneka na kati ndako ndena eko comprendre makambo mwana za eko solana mama ne oya boti mama na zo tune soki nga na za bien na ye mwana zo témoigner ke na za nga bien na ye mama na tuni ye soki nga na yebi ke papa ne abala pe na Congo mwana lobi je ne crois pas po atuna nga te na yebi na nga pete mais je ne crois pas ka yebi mama ira tant na yoka ko na mituna ki bazo sona mama ne à propos yanga na mobali nanga to a propos ya mutu mususu lokola za mwana mama irenga na za mukolo na manipuler mwana na meko sele ba trap tellement pe mwana ngona lingi aza joli mama Irene soko monye na mwana ngonjenga mna boti bango tellement bala ngaza makila makasi apesi bana elongi na eba na kitoko mama Irene mwana ngana mwana uti Congo
ba oyebi sote ke ba bandeko mama iresenge nanga conseil tunela nga conseil ba murele ba murezi bakoma na me ma procédure ndenge ni mama ire muto akufa muto azokufa azotala mama ire ni muto azolia mazebembe mama ire na okufa papa ti siko yebi ke nga na yebi yango te depuis na oki makambo nde na obengo mama ire leza 4e jour depuis na oki makambo mama ire na olala te mama ire nazoka pasi na olamuka na teli mobala lala zo ronfler ntuni papa oyo mama ire neti na bambe loko satan zarise mama ire bo répondre nga rapide na bengi yo po tunela nga conseil na bamore na bamorezi na yebisa eke mwana na yebisinga akoyina mwana na ete mwana uti ko ya Afrika ye poto sika na loba na monyo na magie nini mama yepo mobali nanga ndenga soigner buzoba na yenga na yeba te na bandeko na ye na solaka na bango très bien mama Irene nazalaka bien na belle famille okozwa ide te me na moni bilongi na bango na feti nazo yebisa bino loko yo kombwa semeki bacholaka nge pa na bango na bima papier okendaka semeki mwasi alibala yaya kombwa semeki bacholaka ngai epa na bango na bima papier na basi na mibali bakombwa basemeki babengaka bino bacholaka bino epa na bango obima papier eska na opesa JDT molo po raison na kilelo batu mingi bazobenga basemeki baza bapapier na babelle famille ezala mbo ya mobali ezala ya mwasi tozomona pe mingi mwasi aza na mobali azwa litangu famille na ye yebi bakoma kosaka na mbala ndaku tozomona mingi kote pe basi pareil yango na lobaka ya Jackie Molopo JDT vanda na opapo yembaka nzembo wana solo mweka basakane mutu pa semeki nazonga ka kombwa semeki babenga kanga semeki mama irani ya bolingo bapesa kanga ba fleur moko mwasa grand frère batika yo nguli mama irani nazondi mateke famille wana muteko sale loko basali kombwa semeki bachola kange pa na bango na bima papier wana na seki na pesi ba cadeau na sali na zala mwasi malamu me ba ochola yo obima papier po bango bayambaka onde ko na banga ebisa ke yende mwasi avinanga na lukela ke solution moko di kosheke baluka na mbunzu na otike me yende na ozana epo wana abanda ko lukilo ba défaut abanda ko lukilo ba défaut akoma ko baby sa réputation na famille na bango mobala baby sa réputation mwasi na famille na ye potango na buzoba famille ba accepter ke kuna banyokola ka ye ya lobaka boy tala niveau kindoki ndeko mwasi azosenga conseil bamure na bamurezi bokomela biso rapide nzamba simba mitema na bino bopesa ye abimisa likambo pa mobali po 4e jour yango akufa ya eza facilité na muto lingaka asalo ba désert soza ba nerf solide monsieur c'est muto ekokata na yo ya yo ko mela alcool ke bo mela na noix bokoma moi ça zo senga conseil asala nini aloba yo kakange pa ya mwana abande ko beta ka Facebook atape na bango bopese na no idée ndenge ya kolobela po suki motema yaya mobala sali bêtise alala zo ronflo la muki na katikati ya buto otala yaya nde toki kozwa ki kalungu opanze mbunzo meso kotali kaka boloko ya mamoto yana tika bana pona kota lubwako yana kendeli felo pona boma tata mokolo boye na mandefa pembe na satana osepela te baboma ba mikio boye mokolo makasi bogozika makasi na osala ngote pona na posa liberté na posa vie na zana posa na zana relation bien na nzambe na préféré na divorcer ke na boma mutu balobaka la biso na bible lisuma munene na ya mukeza la raté na ndimite ke so na sale ko bona so na yibili panzamba kontonde moiza bongo bose mutabomi mutu sikoyo na muta fingi mutu ezaka lisumu te na mutu ayibi lipa ezaka lisumu te nyoso siko na ipna ati tokutani mbasima nzamba pambola bino bokoma bizu bye oui ba tuninga décor azawa piboye décor azwami na site kitoko tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage.
toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.